époque baya na bino de ba marque qui n'époque na bino de bon marqué ninyo so mona époque baya na bino zaki na moi koleka polo ezalaki respect ezalaki kotana bino comme respect est-ce que na bino différence ezali yaya zaka yaya nega za ko jouer na lelo est-ce que okomona mira esa moko boatika les na kati ya scène en tout cas yaya alors qu'on a manom ta parce que ata abimi na otika la kozala mira esa c'est salami mira esa za lisusu te osengaka na famille na ye vraiment courage bazwa makasi omona te nde babanda babino batangola bayokanaka te ezala lokuta seke tozalaki ini ntongo bato bauti bangola baye mpona mira esa mpo azalaki kuna na lwanda ebembe na ye awa na kini awa baza oblige kaka ya oya mpo baza bato na ye. Voilà, merci beaucoup. Peut-être un mot na famille Mira Isokolo Bani. Bon. Ndenge ba trouble côte Sokolo Bani. Bon, nyonso tozongisika no epa nzambo akeli kona se. Toza bato ese salami. Mira esa aza lisusu te. Osengaka na famille na ye vraiment courage bazwa makasi. Nzambe ye moko ayebi nde asalaka mamu na ye. Soki nzambe alobaki ke jour wana eza jour na ye tangaki avivre kaka. Donc neti nga nazongisika lokumu epa nzambe toyaka kofuta nde nyongo ya miso lobi kuna mpe ekoza mpe tour na ngai mais courage kaka nzambe vraiment apesa bango makasi quoi. Très bien, merci beaucoup. Merci. Voilà, monde entier, toujours dans le cadre de mortuaire, maman Nabiso Mira Esa, à Kinshasa. Les décors est déjà plantés, comme vous l'avez remarqué, tout dans la salle réservée pour que les comédiens, famille, même les fans, balent la Mira Esa. Alors, maman Lomboto, vous a toujours au four au moulin. C'est vrai, au Fana Mira Esa na Luanda, où il y aura déjà qui bien avant. Et puis, na Simanayo, Mira Esa Koufi. Depuis, Barenue Banda, rapatriement encore et Mira Esa, ils ont la morgue, si les lozakara toujours debout, na habité, mon collègue quand même, tu comme un jour avec mortuaire, aux okanisani, ils ont rappelé au nid. Ndenge tozalaka na Mira Esa kobana na Congo na nde tokutani na Luanda ba souvenir ezebele nde biso toza bangala baba likambo fo bandango na ebandeli osukisa eza te bandeli bomonaki ta toyokaki sanga Mira Esa tolelaki topesa basacrifice kwa po toyebi te moko na biso akei nga mpe neti makambo matanga nalinga vraiment kotelemela yango mpo eza likambo biso famille na baza faiblesse na ndenge te baza bacourage te mpo bazoki vraiment biso nyonso tozoki nde toza lolenge moko na bango te il faut koede mpo bible nde moto elobi toseka na bao bazoseka tolela na bao bazolela yango ya maalombo toloka ayebi makomi nazosala yango ntina suka neti boye ntina suka lobi ti tokenda cimetière soki bakitisi Mira Esa nde abuo pia boti komona ngana otenda bemission pa pamba tosala boye parce que bokuta biso na lie moko te ya makambo Mira Esa yango na pe loka malombo ta ozanga te nazotika bana na nga nazotika foyer na nga nazoya apo nayebi te moko na biso aza morgue so tokundi ya makambo nyonso esili. Voilà, Charo Bozo kuna décor ne bati ba bougie tout ça maramutu. Alors ça le bana bazion ba comédien kaka. Salle oyo question il faut tout na mao na vie parce que biso to sala ka musala ya public mutu moka mawa azalaki pe camarade ya Mira Esa na mukuse ye na mutazwi salle ye mutazwi salle azape ka libana mboka ye mutazwi salle nde mutu ayebi na bakombo makambo nyonso eza ce qui mao na vie na Gabriel nde ba makambo ya ngana eza penda dine te akoleka te moto ki ngani mutazwi sale na banda komanyola ezonje na okota makambo msuso na alors tout le monde délégation Angola payé baza banani wana délégation Angola toujours ezali parce que Mira Esa kufi na Angola vraiment nazo ko encourager ba collègue na biso batika na Luanda toza ensemble to sur la air nyonso parce que batika ki Mira Esa te pour mon atende ba bandalo ba bindo batangola ba yoka na kate za lokuta c'est que tozalaki ini
tozalaki bomoko délégation nde bayaka na ebembe bamosusu mpe bazokontinue koya neti oyo aye wana botu kotuna ye baquestion leki ya pauvre nani pululu ya ye pa jouaka na ngola ye pa jouaka azalaki na groupe ya mama via eza bongo bazoya bato bauti bamatadi mutu nyonso na braza bazokatisa bazoya mpona lelo na poko ya biso nyonso tokozala. Alors tozokunda de Amir Raïssa, est-ce que bambongo oyo ebimaka mama Olive apesi mama Denise apesi bambongo mpe pesami déjà nga siko makambo wana neti mama Olive soki ayaki déjà mais tolingaki tozala au courant mama Olive mpe azalaka misusu atiki bino mpe bosala boye après nde akoya siko mutu ayebi makambo to mama kinga na yaki to papa kinga na yaki mutu oyo ayebi eza Gabriel mpo mutu aza na numéro batiaki ya partout eza Gabriel makambo mbongo eza Gabriel biso mwana neti makambo asali yango tolandelaki biso na bamao biso tu awa yango wana nde makambo mbongo etali mbongo toyoki jibe mpi anapesaki $10,000 eza ya solo to ya lokuta papa journaliste ya bakosi papa chéri tokuta ye na ye te mpo wana kuta eza eloko te mpa na ye eza argent de poche na ye nde so tomonaki ye tokuta na ye na ye nga apesi te bosembo na Yesu. Voilà, Torozela Mao, Toswana Mao, pour que tu continues. Merci à tout le monde, hein. On est là. Yeah, d'accord. Ok, papa chéri, j'ai bien appelé ça $10,000, mais mon toit, j'ai un des yeux, banate, président Masumu, et l'ombe tondeni. Batika ba président bavana bango. Ba moi makambanga matanga, so biso ba mususu, tozoko tango kaka pona, tokipaka baloba ki basala kite. Bato be ba komi pe mso ba tie o mutu ba bando kongola mbanga matanga komi ko boya poani pona humiliation ba koma ko humilier bato. Neti papa chéri vraiment ata na yoki ata ekoti na yebi te papa chéri so tokutana na ye tolingaki alingaki apesa loko ape tokutana na ye te bamisia biso mpo bomona bango mpe koma mwa baproblème mais barimer ezocircule foto tunanga bato mosusu ndere mbongo epesamaki kasi batanga koma moto anga azwaki mbongo ti batanga mpo publiki eto bacollègue mosusu bayokaka kaka banzuza nganda bayoki kaka lisolo baluki bamanyola yango kasi neti bato oyo bakendaki par exemple papa chéri apesi $10,000 baleki na télévision balobi te moto kingani yo moto kendeki kozwa $10,000 ekomi mpe toluki mpe banketi tomoni moto $10,000 ata na ndimi te mpo soki moto azwi $10,000 akoki kopesa ata $7,000 $3,000 akolia nde oyo wana ku tomoni na biso ata eloko te deshe te wana ifo botuna mpe Gabriel nde Gabriel c'est-à-dire kwa ye motu azozwa bambongo nde soki Gabriel azwaki alingaki ayebisa biso na ndimi te namoni te. Ça va tout na Gabikas. Yeah. Voilà, merci les célèbres Diendzundu na Washington, ya Luizombala de Madrid, Sema Mayasi, femme légitime ya Jansi Mayasi Forza Italia, Mimi Ndoumé na Moshingla ba Mimi Abandoumé. Merci beaucoup. Merci également na conseiller papa Philippe Kabouiko na Fribourg. Mbote na bandeko nyonso ba otala biso donc toza wana ensemble. Gérard Sadam na Manchester, donc toza na matanga ya Miraïssa. Sœur Nabiso Koufaki, donc le lever mortuaire, Torosé l'enterrement. Merci beaucoup. Tozali awa na matanga, tozali na salle oyo bazolela Miraïssa ezali juste na commune ya Kalamu précisément awa na 20 mai surtout ça encore nango RM. En passé na nazali bongo na acte comédien René Teifoku. Donc présenter ba condoléances na pouvoir journaliste parce que merci parce que la présence de Yo Tomoni jusqu'à présent, bien que les années nous 19h, mais Yo on s'est prêté déjà. On s'est prêté avant parce que aux autres se perdent à Miraïssa, tout peut-être on a qui pire serre na Yo, tout à celle là qui moko boyo et marqué Yo tout. On est le bagage. Comment on va faire ça va comment on y a. Tout qui na vie, sens que comédien moko a représenté ba comédien tout. Attends on va être mais à représenter ba ndonga déjà. Donc on a épiqué par voyage, on a épiqué avec les épiqués yo supporté avant. Les mardi ba tournage, makambo belé, ba misapo mutu soit que on a ndoko tika ba bagage na ya tika ba valise tiki ba biloko na pris à bongami après ye koya lisusu. Ouais, des survivants, oui, bon bien qu'il y a ça qui mutu avec ça la musala. Vous avez eu l'occasion de ya kotala ye na télévision. Oui, ya kotala. Tamusu que non des attentes soit ya wana sepelaka na ye, mais incarnation na ye, vous avez apprécier comment vous rêvez payer un jour. Kotala ye, oui na kotala ye oya ya moko
époque na ye aleki na persité a marqué pe époque na ye en tout cas asali makambo mpona kini bayeba mpe nkombo na yo même kini to libanda c'est pas facile ebele mpe baza me bayebi okombo il faut kuwa boye aleti miraesa apuso notayeba na tozala ba mike na mpe kobilali sekono sokono fika kobilali sikosi etu donc yaya moko amarqué époque na ye aleki na persité ya komona boye nazwa ona chance ya komona ye te ni ya kojoue na ye mpo ntango nga na ye na monde ya internet ya théâtre ya tv boye yaya azalaki so na kinshasa te asaki na ye deja ngola mais so natali ata baza 10 ata babike so olali mwana ana aza miraisa otikala kokona miraisa te donc miraisa akena nyonso ya ye na talana na savoir akena nyonso na ye ya ye donc oyo akozala miraisa oza mpe miraisa selo ye me otika kozala kwa miraisa atiki biso donc moto aza na mwa batike na ye moto aza na façon na ye akumbelaka makambo na ye. Miraisa lui a dit que son lobby azali enterrement les avait mortuaire na la organisation des bino ba comédien salaka des bozaka c'est comme si dans ce monde là il y a des courses à génération dans ce monde là génération comme yaya dans ce monde mais génération ya lelo yo ozo bazo bima bazo mona bizate est-ce que tout ce qu'on remarque ça il remarque non génération ba mama na tende na bina ça c'est génération c'est-à-dire génération na bino hein au monde na bena mérité moi exception dans un peu yo parce que na mona ki ope na corps et yaki yo moko no zo mona bande ko na bino ba génération na bino bozo ya bena mérité aka sa génération na kokapela pour répondre à la question za ya ngai te na lingami na répondre na o nazia mieux placé na répondre na on etinga na ye bon raison ya mutu na mutu oyo ayeli te to na yebi te ezandeni ezanga ma passe pour na répondre pour na baninga mususu. OK. En tout cas c'est bien répondu là c'est bien on moi sagesse on ezala kapenza vraiment en tout cas na yambaki là qu'il faut que me doko sur la pour likambo ya matanga ndezo likambo tout ça la matanga ezala kamalamu mingi ndeko na osoka kufi oye quand même esika matanga ezala ka bien lokola Renata il faut boye bien atiki mama kamona ye malgré na landi émission moko boye na et pas ya essayer de Panama ça c'est émission et ça c'est l'émission moko lobi que à ça l'émission à lobi que Renata Ifoku a joué et pas il y a SB ba monozo bina comme d'habitude ba binisa ka ba SB ba binisa bato obo seki poani ça le bien pour bien bien na pour bo bina ne kitoko ya mwana na bina ba makasi na kene pa yana ngana bini makasi na bina kipenza na ganye good même si na obina na la si même ngande kolonzembo na bini makasi rende monyo bina ye si la bisale na bini makasi na ganye mams na ganye na la si même ngande kolonzembo na bini makasi bon ça quand après tournage mais avant répétition encore comme maman ndo bina oh tout ça qui na mbesa na bisa musato bini mabeza bini mabe papa ntope kanyanga na ata bablame bele moyo kata bikoto makazi yakite mena bina makasi pa ya nanga ah bah pour en tout cas ngana sepelaki makasi ya tona mona kiyo ozobina na SB na mona ki réellement ozano mutabatu hein batu babimisa yo mingi surtout identité yo za mutu ya Belvi Kandi donc tango siko ke kuna batu balobi ke na tikamli nsusu boye rien te faut que ce soit longue pas Belvi Kandi to comment tout ga bino makamata to makamata te na profiter na mona ba commentaire ya émission kaza ba ya nanga ah ouais famille bota ezanda kunanga hein abakuk ezapenda kunanga donc na mama leki ya bango nyonso to ekwa naza leki ya mama na bango donc baza obligé balinganga mama leki na bango naza mama leki ya bakuk mama leki ya ba famille bota donc ba ya nanga et ça mabe pourquoi tu na question ça mabe te ngata la monya ngo na mona oh makamni ba lukira rente photo il faut ko la monya na biso bata mokili to linga mona kana miso mabe atali kamezana ndenga bien mais biso to mona kana miso mabe na kepa ya nanga na bina lakini esengo mabe za Renata Ifoku comme ko benga e pe Renata il faut que la patrona comme ka to zwana mokili ko pe il faut que na zwana mokili ti comme moi moins ça te va que bien pas na comme bon comme nyoso ka ezala ka bien ko ba comme ni ko benga ne ya mabete ko ba comme ni
pour yobla comment ça la bien ba kombo nyonso il faut que ça la nga bien madame Ndaya ça la nga bien madame Mwana Mukisi ça la nga bien madame Renate ça la nga bien il faut quoi ba mongo ça la nga bien Mwana mongo ça la nga bien la patronne bo pesinga ça la nga pe kaka bien donc il aura ma bezate ah non comment peine que et te faut que la patronne ya mapamboli Renate faut que la patronne mapamboli ako ko za pemina belle vie ta pena mon kepe kepe na moi moto wana kepe pa na kepe bien makasi Renate faut la patronne ako pemina belle vie kandi donc moto wana mafuta ni kembala ay pardon tu na matanga na pemina ba ya nyoso naza leki ya peshanga au moins batu nyonso to naza oh yebika nga naza yaya aza yaya pa nga don na leki ne na expliquer lo moko OK nde toza ka ba soda so mona soda ki zo ka de l'état que voter non a voter te poane poa na parti prité aza na ka moko boete OK ko soda so azwe on na voter après aza préféré na ya président na soda aza obligé na azala à la nation so président au mandat na esili comme na naza na nga na parti prité naza Renate Ndaya naza artiste comédienne donc naza obligé de jouer partout ouais donc et là on a cette là vraiment ah sagesse là ka ouais bac sa première été toza na matango webi OK Kobinango obinaki maka na bina to buna na bina makasi na una na challenge na bina makasi personnellement ozomona ki déranger bande comme ça te déranger mutu te babino ne bomo na déranger pas pona ngai déranger mutu te mais yo ko zona normal ya mo na bina ki makasi kuna regretter fa na tani la tali puta to robe pour le que ton ninga na bien yimba non te vraiment en tout cas Renate faut merci parce que comme la moni pekeno ki to yipa tunyanga avec la patronne nzambe na tuna ko tuna kasoko tuna tenangina lo ba réaction à batu par rapport ya danse au bino ba sepeli ba bano zana bina na toka ba te na ziba pele be bato be bano zana bina ngo ba sepeli makasi na ziba pele bato ba sepeli il faut ko yone pena ka mte ko clôturer challenge au bina obina ko santé ba mongo to na bina non bango tam suma mismaka ba oye ba ba comprendre te les siko ngana ko poni sasa nzembo pardon na yo ka bula nzembo ana na bino pe na keno panga bi ina na SB na jouer lo keto yesu makasi o jouer ndele na kati ina en en tout cas lo kuta mabete na sepeli merci en tout cas balandignon so ya ba comédien bobi très bien que ba comédien bazali en deuil ba kufela ki moko na bango Miraessa lelo ndezali mokolo ya ve mortuaire le tozali bongo le 8 juillet 2023 sorti encore Kozala lobby le 9 juillet corps est dans la cinquantaine mais je pense que la droite na gauche na tout au moins ya Johnny tozali awa na salle RM awa juste na quartier fermé la commune ya Kalambo ya Johnny te présenter encore ma condoléance merci d'avoir condoléance OK ya Johnny to moni déjà mise en place isa awa na RM parce que vous avez assuré que ce format qui est non vers montrer jusqu'à présent il est au moins 19h bobongisi nini pour na vers montrer à l'élu donc ndenge bila moyeti ndenge ba famille ba koya ndenge ba artiste comédien ba koya o bazwa mina ba 8 ans ba koya ba 8 ans te peut-être que dans la cinquantenaire mais ça te propose qui yango au moninga monsenaye pour bisoner faire ba démarche bisoner juste saloté mais ça les alliés arrangement ya famille les bazoué yango donc to kotana makamna ba alors famille de mutu famille de principe social OK donc tu bien arrangement mais l'essentiel to juste ça OK voilà mais quoi sirène au lobby que nous en salle ba là et puis lobby cinquantenaire puis enterrement donc na vous avez assuré biso na sens que là on est bobongisi awa est-ce que vous avez une projection ba film na ye ou peut-être orchestre kubeta to balé ko sala matondengeli donc c'est-à-dire que tu me le qu'est-ce que ça wana na sobo artiste a koufi toujours moi babilo moi salamaka improvisation salamaka ya baga qui no moto sali ko lekali kinaye wali ko sala comédie c'est-à-dire que ce artiste a koufi nyo ça permis ba comédie ba nini moto so to lingina ata mira kia boko ke no ko sexy ba ata pichumbo mako ke pas sexy ne ba parce que ali artiste ndem ta koufi comédienne ta koufi et ça n'a pas permis je comprends donc
exactement on a un programme bien établi pour ça qu'il a l'air tel peut-être plus à lui prévu de ce musique religieuse c'est bêta mais je crois que l'improvisation artiste comme il est aux amateurs pour ça OK il y a en tout cas faut profiter pour le quoi tout le monde parmi les organisateurs tout le monde a dit c'était hier dans les réseaux sociaux vidéo pour circuler à Makassi par rapport à cimetière pour condamner ça balobi ke ba kundaye na sele bambou balakisi place ba osala tombe na ye et ba belé vont ba qui est par rapport à ça et surtout fille mon quoi bien le pas dans ma famille à se pelleter est-ce que au éclaircir biso ni pour na likambo non ce n'est pas vrai ngai oxygène biso ne tokoneki lobby pour traiter makambo ya kavo oyo tokotya production Miraïsa kuna eza ndenge nini eza bacatégorie na bacatégorie so babina no bokokunda ye kote no babengi yango nkombo boye so bokokunda ye kote babengi yango nkombo boye elingi olobake bango basalaka ndenge nini batongaka deja mabulu na bango batongi yango bien batie bakaro très bien donc ntango bakotiango ekoza ata 10 elandani boye donc nde batongi yango bino bokoya kaka kote bino bosombelaki bazwi corps na bino badepose bazwi batiango nini beto likolo likoma oza na possibilité osala ata nini tombe na ye oye koplace tombe na ye nake kuna namoni kokodio namoni Diana namoni mpe Mélodie donc totie na cimetière non namonaki Diana na nani nde namonaki osomona biloko wana surtout c'est-à-dire que toke mpona cimetière moko teke oyo eza balobi na biloko tomonaki likolo moko bakokunda ye bakotimana donc ozomobela nécropole de l'éternité mais eza na selebambo nécropole de l'éternité selebambo donc ekozala mira aza na lopango na monene atie nini naye na bacondition moko énorme ya bien okoki ekunda mpe motu par exemple mambrika otokunda ye na mingadi kuna mpe lopango moko ya kitoko tokunda ye kuna donc c'est-à-dire kokunda motu tokozala te tozwamira eza toki kobwaka ye place moko boye ya mabe non soki oza bajournaliste amoki mpe kokende kuna kotala bobi c'est vrai eza kitoko eza na apena baimage ata ya moke nazwaki na lection kutu avant omonaki yango pour plus de précision donc cimetière oyo baokunda Miraïsa ezali juste na selebambu mais selebambu eza na deux cimetières ezali na côté oyo bakunda bato nyonso na nécropole de l'éternité biso oza na nécropole de l'éternité voilà précision ya moi je pense que nécropole de l'éternité soki naza na téléphone nanga na beni image okozwama mpe bokomona mpe bakomi nécropole de l'éternité voilà kuna papa nanga kuna nayebi yango bien ya Johnny tomoni délégation ya Angola est-ce que ndenge baya bososaki bango mpe na kati ya organisation non bango bayaki juste pour accompagner corps bango basukelaki na frontière biso tozwi corps toye nango awa comme bazalaki na souci ya ndeko na bango akufaki batraverse mpe bayeti Kinshasa bamona ndenge nini tokokunda Miraïsa ndenge makambo ezoleka mais koassocie bango na programme na biso pas d'importance biso motoki na organisation na biso tozosala mais bango bayebi makambo oso ndenge ezoleka po chaque fois soki ndenge bafandi pa major bazokende kuna bazokutana na baartiste nde biso biloko ya kolia bazopesa bango tozosala bango bon terme donc voilà bandeko na biso toyamba bango bien po biso biso toki yangola bayambaka biso voilà ndenge tozali mais koassocie bango na baprogramme na biso sala pas d'importance siko nakota kotambo mbongo oyo tomoi kebele bacomédien bozaka d'habitude soki moko na bino akufi namonaka bokendaka bolelaka mingi bosengi gouvernement bosengi mama Denis bosengi mama Olive mais du coup tomoni ka corps ya Miraïsa ye baboche pour mon programme mbongo bosaleli baorganisation nyonso eza mbongo ya bino moko toboyeteka baporte na bandaki koloba likambo wana maintes fois baartiste comédienne bakomai na bitikasi bayoki o mama Olive akoya mama Denise akotinda
on va commettre ça sur cotisation. 10 francs, na bango 20 francs, 20 dollars, ba dire tout ça on sauté. Mais na il faut artiste à kondaka ndeko na ye na 5 dollars, na 10 dollars. Cette fois-ci, on t'a sauté. Tu suis ni gouvernement ni mouvement particulier. Après ça fait 1000 dollars kako, même 500 dollars cash. Tout le monde a monté. C'est là que nous expliquer. Tout le monde a monté. OK. Oyo ko pesi biso. Tant on baki na bino ba ndeko na biso ya ba internet net ba mira kiam. Tant on le bien c'est que ça na tout le temps. Akepe na ndenge na ye ba na 200 dollars. Oyo 200 dollars non et continue na nini na biso l'organisation na biso. Oyo apesa ke kota na organisation na biso. Oyo apesa 20 dollars, oyo apesa 100 dollars, oyo apesa presque ba ndeko na biso nyonso ya ba comédien. Na o bazana poto na o bazalia na ba particulier o balingi biso ba partenaire o pe balingi biso moi ça moi mais sur le terrain liste moi na multi place moko mutu mo pose ata 500 dollars to 1000 dollars ya mutu moko to yé quelconque non je sois monté kaka biso ba artiste comédien na quelques journalistes site ne pas contribuer de contribuer mais tout revoquer pas gouverneur Jatingo Bilaté pour y chaque fois mon but apporter pas na ya bon on a évité pour que ça me tenait dans la budget de tenir moi compte ma gamebeli et puis que na ba ja francophone hein na to kutani ba ekutani na ba président ba parti politique bazo préparer ba pesa ba bazo ka ba balcon ba mbongo na babo pour la députation nationale bazo ka ba pesa ba partenaire babo ba député na bango ba foutre na bango ba caution bapesa bango ntango esili ekokutana na ndenge bapesa kisusu communiqué na seni députation na provinciale na ba conseil communaux nyonso ekute na makambo wana obike kobimela ta mutu ondire ta biso kozali posa litorité to préféraki to garder moi silence wana tosala makambo na oyo lepe oyo toza nango to lepe oyo toza nango nzambe asuki biso tokokisa makambo yo ozali mutu oyo oza na historique surtout ya Miraesa parce que nalandi ba interview na yo nalandi pe ba dire no ndenge ozoloba loba ba mission que Miraesa tango obandi makambo ya nzonzi yo ozalaki mingi na Miraesa lakisi ke ofréquenta Miraesa mingi na vie na ye neka pe koclaircir biso Miraesa awa na Kinshasa bien que Batozo na biso Miraesa avec combien des enfants Miraesa a botama na mula nini Miraesa azali na famille nini tout mais que peut parce que ozala na ye mutu nazomona la question on le dit a botama na mula nini nazake na tuna Miraesa na kotuna peut-être maso ya nga mwana na nga na kotuna Miraesa deke yo botama na mula nini c'est impossible même question on le dit et ko certificat la observe net tous en mira qui tous en les mesures to rapena ndeko no balela te na tuni par rapport na zo ya ko pesa to rapena ndeko no balela et c'est na tuna mula ne do bo alia na sa tuna mula journaliste na tuna ko pataka yo na age na muna te ya bika mutu akala me ko tuna ngate age omuni ko tila pe ko tuna ngamote na mona na ngapete donc ça la moi passer ko tuna age mutu pour comprendre mais Miraesa en soi ngai papa kobane de notre corps sans intérêt cette là soit bala ndeba Miraesa tozakina ba surtout si ko tourner bar mo ezala ki wa yebi on a été bayaya et c'est la succès grave bar wana mais aussi tourage major même sur la bar wana ngai na dalina ba Miraesa na baseki na cameraman na biso enfin tous hommes la moins sucré moi bien ba tous hommes la connaissance à ma casse na Miraesa au moins les gens na tangi bibliothèque ba terre musu bazala te et beli na moment na tout ça na major bazala te mais dit que boyeba na ba famille hein non ngana bika ke Miraesa azala ko fanda c'est à peine même na ko yeba ke Miraesa papa na ya botia za na bumu na fiche OK donc na yebite ngana bika Miraesa bazala ki biso balabala mona ba David na farage na mugondo yaza iko azaki pe na ndako na ye na lupango ya ba mugondo na baseki ozo comprendre
nde na yango modele wana aza kokota wana aza kobimela mpe wana soki ngai natunaki question natunaki ya age po yo ozali parmi baorganisateur donc peut-être bozali na biographie na ye boko mpe aso biographie yango natunaki question biographie na ye osikisanga peut-être so epesaki yo non biographie na ye kopesama parce que oyo aza intitulaire kozwa babiographie na ye azali oxygène akopesa peut-être na lere wana parce basi tosengaki yango epa papa na ye apesa biso biographie ya Miraisa donc ntango batangaka badiscours soit lobi na cinquantenaire oyoka biographie na ye en tout cas merci beaucoup olandaki biso na monde otika yo oza likambo koloba surtout mpona ve mortuaire ya lelo non c'est pas ndenge noko mobunda tolaki kokoma makambo te na suka ata moto ali bato mwa bakoko soki ozanga te francophonie mpe esalami ya réussite total mais mwa baplace mosusu bambeba mike ezali ndenge mpe biso tozokunda Miraisa ata na 100% te ata na 90% me tozokunda ye kaka parce soki toyeki mpe na sale te oyoka kristo bali koganga bazwi tosale te me tozosala nécropole chez les bambou tozwa ngo te tozwi donc makambo tolobi bokomona tokozapela cinquantenaire bokomona makambo te koleka bien tokozala en tout cas ozalami na société omeli na condition ya malamu mamoso koleka na koka malamu ata mwa bambeba mike ezali mais ce n'est pas un problème. Merci beaucoup. Okay.